Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Dudu Kembeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. EHP Media EHP Media Voilà, bandeko ba tali bino ba bozuli bakuya kolanda biso bi pa nyonso n'est-ce pas bozwami lelo to kundoleli bino lisusu artiste monene o aza artiste comédien grand artiste na kombo ya Papa Sakala na kombo ya ndenge ya kibomoto boye babenga kaye ya Johnny netingala benga kaye ya Johnny moto kala ndenge moko bi moto kala donc o azali artiste moko boye soki tolobi to tanga bana ba parcours o tout bozo sepela bango lelo en tout cas na kolo sans polémique bazate alors na ya Johnny topena Paka Sakala tokomeka pe kobeta o etali bongo parcours nae parce que il y a des artistes oko wa bandi vraiment théâtre kala mais toujours découvrir ensemble nabino voilà ndeko Sakala mbote papa na ebité ndeko Sakala okiko expliquer na ba téléspectateurs au banda théâtre quand en tout cas théâtre ngai na bandi yango na commune ya Lingwala commune openga na Botamaki ya na bandi théâtre na kolo bake na bandi yango na 76 depuis 76 1976 et banda ki ndenge nini ndeko Sakala po o se retrouver maman na groupe Nzoi ya OZRT à l'époque donc parcours yango za mulahi mais ndenge za émission po bana mboka bayeba c'est-à-dire que na 1976 wana tango wana ezalaki RTNCT ezalaki la voix du Zaïre na ebite na la voix du Zaïre soki pe yo moko papa journaliste ozalaki na ebi na ngate waki na commune nini so ozalaki wapi na ebite mais biso na lelo waki na la voix du Zaïre ba groupe maboke bazalaki maboke ngalema ba molenga pe groupe na bango bazaloleka na radio comme bazaloleka na télévision après groupe Salongo eyaki groupe Salongo ezaloleka na télévision alors na la voix du Zaïre bazako luka groupe nini ko remplacer groupe maboke na radio biso na Lingwala tozaki na groupe Les Abeilles ba pauvre Nsengo ba mama pembele ba sanga fufe baki na groupe na bango Chaboté ba na commune Kishasa ba pauvre Mambrikoko na njili tozaki na ba mafura ba tumsupi ba laikuna na njili alors awa ba yeko bengisa ba bito na besoin ba groupe oyo ba ko remplacer groupe maboke na radio biso groupe Les Abeilles ya biso ya Lingwala ngai Kokodia Nzombo oyo azalaki pe na biso na RTNC lula komani na Irlande Musabuma Bongilo aza na Suisse Mavila Ndombasi aza na Angola mama pembe mama pembe te donc ngai ngai Kokodia Nzombo Musabuma Bongi Mavila biso bana Lingwala netoki na groupe na biso Les Abeilles l'air bango pe ba sanga fufe bantengo ba pauvre mambiri koko ba ye na groupe na bango Chaboté to bano sala ba pisi biso concours moko na aw ba pisa biso ngo awe pa na biso aw ta ba pesi biso concours wana ba bina biso bon na concours to pesi bino thème moko pièce comme nango titre ngo arrestation arbitraire to sala ngo pendant 1 heure de temps na radio to développer ngo webi ke la Elizabeth to apena banganga mayelo ba yebo comme ba pièce bango pe ba komi ya bango biso pe to komi ya biso ba ope anjili ba komi ya bango mais l'air biso so to côté si pièce
l'herbe yoki babiate groupe les abeilles et sali kitoko makasi do biso to gagner concours wana les abeilles tango to gagner ngo to lobi babiso ko lokola bino boza les abeilles bokotika les abeilles na français te po boza na radio et boza na langue nationale ba moto tie les abeilles comme nzoi mon nzoi place uta les abeilles nzoi très bien voilà les abeilles uta libanda yango yeki na awa et comme nzoi do biso mdoleki en tête nango nakata nzoi wana ngai kokodia nzo momosabu ma villa après tolobi no baninga na biso pe tozaki na bango tengo diangenda zalaki tengo dia totalité baningo batikala ki ba chaboté ma tengo diangenda mama pembele nani Mambri Koko pauvre ntengo totalité bi sanga fofé ti le loza envie baninga na biso wana tokotika bango te ba ye ko sanga na biso po basa la force ya groupe nzoi ozomona parce que comme ça ya biso do bango ba ye ko sala force wana do biso tozaki en tête olandi photo le blague no bien po boyebaka biso bango ne ba ye ko ya tango ba ye to bani ko sala nzoi na biso ba mama bipendo ba uta soki na ba kasai soki na kananga soki wapi mama bipendo aye monde ga yana nzoi mama bipendo eko kuta biso kokota biso nzoi biso to banda mama nzita ye kokuta biso le nzoi to banda sans souci mukiri ngunga aye kokuta biso to banda pauvre sans souci kimbantseke molinga aye kokuta biso ba mama boka ba ye ba mama suke ba ye do likunzi ya nzoi c'est nous ndenga na vandi boye c'est biso yo origine nango to bomba ngo te to bango vérité biso papa ntsakala na ebite na monika kambala moko na zaki stupéfait ya komona bacteur nyonso ya groupe nzoi basali fusion na o babengi groupe Salongo lelo mais fusion yango apparemment groupe bato ya groupe nzoi bazomona la penate c'est comme si baza effacé hein, pour preuve groupe Salongo yo tiko voyager kembujimai na tikali komona ata acteur moko te ya groupe nzoi sans éviter la polémique na éviter et banaki na ndenge basa la fusion et puis et bandi ndenge nini pour que moi ba désagrément moko ekota na kati je sais pas ils nini yo oza mieux placé à quoi expliquer problème. Est-ce que vraiment tout ça na mokonzi entreprise maman Nicole DG Nicole Dibambo Wanga ye mokonzi entreprise te soki mokonzi lelo alobi bon pe na RTNC groupe Salongo ezali botana no groupe Salongo bazali combien d'acteurs batikala o babengi groupe Salongo combien d'acteurs o batikala baza engagé bazana kata RTNC tout le banane vérité et puis ba o bazo uta libanda groupe Salongo bazo uta libanda hein bazalit mais sikoyo tango mama mokonzi DG alobi ke pe na kata RTNC to sana ba talent na biso ya ba artiste comédien baza pe na kata RTNC ozuneti ngai ozu ba mama suke ba mama pembele ba mama boka ba nani to zali pe ba artiste baze belawa hein bon Cameroun ko tolo ba ebota me yena ngwa premier biso ba artiste nzoi to zali mais lelo mama tango bi bon to za pe na besoin groupe nzoi loko e metaka mingi na radio mais na radio on peut ba etufaka biso po ba kana ko to le ka ba 4h du matin to mona yango vraiment malamu te babi bon bango ne so ba sala kaka baza na Salongo to le biteke administration ya Salongo o to kuta ba sumu bango ba shaba ba inga banani ba nani ba mindondo ba mama bolingo biso to kota na ba masasi to kota na administration na bango te bana biso zaka ka question ya musala ne mama lo bagi to za na Salongo to sala ka ne musala c'est-à-dire que tout ça ba gens RTNC ba futa ka biso mais so mama lo bi bokota na bozala pe na groupe Salongo musala ka pe musala ya tete pour ça ba boza ba artiste mais toujours sentir que en tout cas et ça so passer bande ko na biso yango ya Salongo baza na cœur ouvert te pa na biso ça c'est vrai surtout auto baza polele ce qui pièce en dehors ya bato yango ba Salongo o bazo benga bango bata Salongo bacteur yango actrice yango basali pièce okomona ba ochaka pe bango na bango batanzoi ba okota na bango te do basaka na système ko kabula na zo kama bango pona nini soki pe biso ngana tina bandi boy na pesi na ngape pièce te et puis nanu pe na koti pe na makati ya makamu na bango te ya groupe Salongo ke non na yeba kama kamizala ka ndenge ngaso binga papa ntsaka wana role mo na groupe Salongo yaka ko sa na ina tourner na siminzela na kena ngai
naza na besoin te na kota na kati ya profondeur ya makambo na bango. Je n'ai pas besoin de ça. Naza na posa na ngote. To saka na besoin to sala nde musala. Mais biso to sentir que neti bazar bango na posa ya bato ba aider bango te. Tala bactère sur ba bidi bazo uta libanda ko yape ko tourner na bango mais er moko mona moi ba polémique et sala kitoko te. Bon, to éviter to zana nuka kuna soki usuka boni bon. Bango ba koyeba. Surtout où la payroll la ngote elongi lokola ngabo. Ngazati na wela TV pena na wela ngona ni TV naza partout ba DVD ba kotala nga partout na monde entier place ba elongi na ngezali vous comprenez batala nga na monde entier ba émission internet pe bebo ba télévision pe bebo mais tant na linga sa musala na compte na nga ya musala ya RTNC ba tika biso sa musala ba tika biso ba qualité bana to banda ko sala ba pièce ngo ti lelo na to sala kimia te kaka makelele tozo mama ye moko Nicole combien de fois ça le réunion mais on dirait bango ba respecter na bango ngote mama lo baboy boyete asala boboyete bon to tala bango kaka papa ntsakala ba ke mbushimai so ba na mutema moko mala baba oh mais na nzo ipe bactérie base to bengata mama pembele ata mutu moko to bengata papa ntsakala par exemple momoni ke balingi na bango te bake bon ça va bon voyage nzamba osunga bango ba kozonga to kutana kaka papa ntsakala na éviter à part théâtre pour exemple quoi moi parenthèse au salaka nini na kati ya radio télévision nationale congolaise bon na kati awa moni de temps en temps nini échange ka to benga ngone ni programme lemsusu ba émission hein échange ba grille de programme bana to bandi ba grille yango tamso mona après 5 après autant d'années ils ont changé hein donc ba émission mususu lemsusu pesa émission mususu mike il y a 25 minutes ozo pesa après ba ko changer be mission zo lemso nazo réaliser be mission ba ya matinal wana be mission le na tongo hein ozo mona be mission ke be na réaliser mais lelo be mission zo changer mais après be otala ba bino faut to pesa no be mission be pesa so émission tango ba wendo o ile ka bana o le ka chaque vendredi na 23h05 lelo tango ba wendo e komi chaque dimanche na 8h30 hein malgré ba diminuer moins temps mais to ko bongisa po et tango ba wendo ko za la jamais 25 minutes fait la ba 1 heure de temps, 55 minutes ou bien 1 heure de temps. Alors, tu as maman pembele. Ce qui est le congé, maman pembele sali. Ce qui est maman pembele na congé, pour le moment, nous salon. Et puis bientôt, peut-être, nous allons réaliser sur l'émission matinale, car na radio. Ça, musala, tout ça. Ah bon, les toliers, bon, pam. Ça va te foutre, il faut ça l'appeler musala. Merci, papa. Nakanisi, téléspectateurs, nous sommes en ce moment. Ba comprendre vraiment ba réalité ya makambo ya théâtre ndenge nini eza ko koba voilà to komi vraiment na suka ya lisolo na masolo na biso l'essentiel ezaki ototo koloba mais question on a tourné ezabwe qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que théâtre na biso ya lelo ezonga na ampleur o bino bobandaka nango parce que na mono zo de la lelo biawa groupe Salongo bazoko nuye ba misusu bazoko na habité maintenant vous nous proposez quoi? Bon, tout le bas dans l'état, au monde théâtre, tant que théâtre tout ça là succès, toi il va chaîne bonne. Tu sais qu'on a chaîne bonne. Toi il va groupe bonne. Groupe en tout cas ils équipent na militaire. Oui, puis que ba groupe ça longtemps que les cas. Sauter na ba chaîne même salon que les cas. Mais toi il na face ya groupe moko. On ngapena salaka nango yebi yango chic choc loyenge. Chic choc loyenge. Dengadios. Oui. Ah, oui bien on peut ça la face monena on mboka mokere korolo laza na poto na Londres. Merci mini place azali. Oyebi que ça qui face ça. Et puis l'air wana groupe chic choc loyenge zo salama. Mon côté zalaki na mboko. Donc bandeko batali bana poto bana bipai na zo rappeler bino ke papa Ntsakala ye asalaki pe succès makasi na groupe chic choc loyenge yambote aya kokoba na kati ya groupe Nzo ya radio télévision nationale congolaise. Voilà, ezapera bongo. Donc les loyo ba multiple tout comme ba groupe ebele d'abord ba chaîne de télévision ebele ba groupe botami ebele. Donc il faut ça la musala mo ya kitoko pièce malamu qualité émission à la malamu yango no mona na place wana ba kolanda bino bien. Vous comprenez nango depuis le reçu et puis ba lobi que l'union fait la force. Vous comprenez même dans groupe salon surtout na union fait la force ba polémique ezate ba matata ezanango te hein to ça mutema polele mais to kokene liboso ezana ngo problème to ke liboso ka ba fungula mitema to ça musala mala batikela ba directeur ba ça musala na bango mutu na place na to ça musala biso kitoko vous comprenez le ba masasi ba mindondo bango so ba zwata mai ba tana moi vert ba mela
hein bakitsa mitema na bango bato sa musala yango problème to ba ndekoti et toi binemi pété puis on soit ba artiste comédien ya RTNC to bomana pona ni hein donc to ça musala so bien lobi so bazongi to zaka bien et puis to ke liboso so tseka bomoko to zaka ini bandeko batali ya HP Media soki tozozala na habitude ya kolakisaka bino ba grand artiste oyo basala succès na monde ya théâtre ezaka pona ko faire ko rafraîchir bino mémoire bakinda potokala bamona papa ntsakala susuté bakinda potokala bamona ka kingandi susuté mais biso sikoyo toza na kokundola toza na kati ya recherche de manière na seke bino pe bato bozotala biso bozala satisfait donc bomituna te mais ndenge nini azozo kaka mingi ba artiste comme te eza recherche eza ba oyo tokutana na bango talo bité oyo c'est un nom ce qui tobimisi na média batu bako découvrir yeli susu et puis ça sera, n'est-ce pas, une nostalgie, quoi. Voilà un peu, to comme na suka ya masolo na biso. Merci papa Ntsagala. Ndenge on répondre quand même l'invitation na biso. Soko ko ko pesa numéro na téléphone po ba baso bazolo na biso, bazo apé occasion tant susu ya ko benga o pe ba peso tambote et ça la bien. Toujours plus 243. Ne to babika plus de 243. Donc ngo ba ke so composé au 9 00243 bien plus 243 au 9 98 319 314 9 98 319 314 wana ozi papa Ntsakala yemoko tokosola kitoko na pesi bino sombote po bat baleke belé mais mbote mingi na mwana nga Blaise Ntsakala kuna na Saint-Étienne na France yozali yanga ya motema na pesi mbote mingi na leki na nga Jacques Ntingi na mwasi na chutote Papa Ntsakala totondi obotondi. Merci mingi, monsieur les journalistes. Tokomi na suka ya masolo na biso chers téléspectateurs ya EHP Media en tout cas soki bo sepela ki na bilili oyo ezaki grâce ya gloire ngindunde asali ke non to bima ndenge tozo bima boye bozo découvrir biso na etando ike. Voilà en tout cas to pesi merci na DG na biso oyo azaka toujours na habitude ya kolanda biso pe ko pesa biso conseil yena madame son épouse le loto boyo tanga ba kombo na bango. Mais papa Jean-Marie oyo asalaka ke montage ya ba image nyonso oyo leka en tout cas topesi ba merci et puis bon courage continuer ka osala musala na musala kitoko to bosani te ko penser na pin tienne pacha le boss na kati États-Unis d'Amérique tozo zelaka matosi pin tienne le boss des boss ya yongwana zwa évangéliste pesanteur de millionnaires David Lokanga le sako Joël Koudinga nga la bossa na kayote po yoze yanga ya motema en tout cas ba coup de chapeau kaka ba coup de chapeau masayo yebi Igwe Edo Kiawete na kati ya Suisse. Merci patron, merci. En tout cas to komi na suka masolo na biso to tondi bino botondi pe to mona lisusu na mikolo koya. Merci. D'accord. C'est bon. Ria, vraiment, écoutez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango et HP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ma aye HP Media chansi amani pista papa HP Media Gordon Doudou Kembeli Edo Amani Gordon Doudou Kembeli HP Media Sito ya Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Sita Gayare HP Media Chansi Amani Pista Papa HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga Garanga HP Media Ngalinga